Bonjour, bande konanga na monde entier. Na ye ko sala video oyo pona kolobela likambo ya ndeko na biso ya na biso ya mobali JP oyo ya bali grosse molire. Batu ebele bazo sala ba commentaire tozo tanga bazo sala ba commentaire o mobali wana 75 ans. Bande konanga ba congolais. Moi mobala wana est-ce que botala film wana ya libala ya présentation bozotala ngo na miso ya bomoto to na miso ya kindoki. Moi mobala wana oyebi ke video musu bakataka okataki okangi photo nano otali moi mobala wana beauté naturelle aza nango azali sans hydroquinone donc poso penza ya sans hydroquinone ba mita mabea. Papa wana okiozala na 75 ans. Aza na 75 te, aza mukolo te, ya JP, comme ton ndenge toloba epa biso. Vie na biso JP aza na 75 te. So botali aza bogar, aza na taille économique, aza na poso ya sans hydroquinone, abali mwasi na ye ya kitoko, grosse molire, bino boza ba commentaire, bino boza makambo, Obigole na tangi yango ekamu singa. Olebo sepela moninga abali sepela, moninga abali sepela. Olebo sepela moninga abali, bino wana boko mote ba commentaire. Bozote ba commentaire soit disant mobala na grosse molire abali mobala 75 ans. Papa no koza na 75 ans ya solo. Papa no koza penza 75 ans. Papa wana papa JP penza na biso grand frère na biso vie na biso JP est-ce que okoza na 75 ans? Boni boy ko bandeko. Moninga abali na ubali na ye apesi confiance. Botika bango. Bozo traumatiser mwana mwasi wana makasi. Botala ta le bazo yambana wana botala ta maboko ya mobali wana na maboko na bino batu bo commenter. Otali kama liboso ya glace na yo, otali elongi na otie musapi na yo, misapi na yo. Moni misapi na yo. Kole yango siko otiango otiango na nini na elongi na yo. Siko otala différence. Pona ko benda ka ba bote bo benda. Bolingaki abenda bote ya. Abenda bote po azana elongi soki ya ba bebe boni boyeko tiaka liboko no na kati elongi na yo bongo otala différence o liboko na yo ezana o maboko na yo ezana ngo na elongi na yo soki eza ndenge moko pona ba hydroquinone bolingaki siko abenda bote ya obenda bote te azana mbongo na ye VJP aza atana 60 te. Aukioza soki belé ba 60 ba 50 ba 55 boy dans les 55. Aukioza même pas na 60 te bande ko botika likambo wana. Moninga bali bo sepela. Bo komo pesa mwana mwasi ya batu. Stress akomi ko leka na ba émission a explicaka. Bino siko batu bozana 30 ans. Bino ba fashion bozalaki wa poni bozwa kiete. Asali 5 ans na émission place ya sala ba émission na internet 5 ans nani abala kai botinde la kai kaka ba 100 euros pour 100 euros ça na oni na Kinshasa abeti 5 ans sala ka même émission asala ka même chaîne bobala ye te lelo azu mobali bokomo loba azali mobali yango aza mukolo bande konangai ba congolais moninga bali bo sepela botika ye nano talaka mutu akomi stressé na koma okela na mawa muke asali émission pour s'expliquer pourquoi s'expliquer pourquoi s'expliquer moi si kitoko azu mobali ya kitoko bobota bana kitoko makasi mama na pesa bino conseil bino bolinga bato ya fashion bomoni place Karine Asuki na bato ya fashion bomoni place Karine Asuki ba audio chaque jour soki alali ala mukabo audio asika okanisi mobali za deja na katikati ba 50 okanisi okosala o biloko abongo mobali yo akomi deja omoni mobali vrai mobali na pesa bino conseil bande konanga basi kitoko ya mwasi grosse molire kutalobaka kitoko ya mwasi esilaka ezalo kwa fleur esilaka yo zo zelaka ba fashion wana oyebi bazana basi combien na internet na Facebook oyebi azana combien oyo abenga ba chéri ba bébé na Facebook oyebi te
Suka suka peso ke alie comme yondo tinde bo comme ça la ba tour ole mbongo ekita na Kishasa mbongo siko comme mata na poto. Yo se mona biloko ya bongo e salama e pa ba journaliste na biso. Ke mbongo ezo mata siko na poto ole ekita na kin. Hein? Ba fashion obolingaka. Na suka pe lisusu e komi ba audio nyoso solo la kina ye, nyoso otunga kina komo bima. Wana mobali bolingi gross molire abala. Hein? Ezote ya bino te makambo ezoleka na internet mikolo yo pona ndeko na biso Karine Mokonzi la baronne. Ezote ya bino te. Oh. Azune mobali ya kitoko bandeko na nga basi. Soko komi déjà à partir ba 30, 35 ans. Mobali ya vrai penzo ki obala mobali aza ba 50 ans. Le mobali wana asi ya yebi sans ya. Viobi mobali ayeba considérer mwasi soki ye mobali ya komi na 50 ans. C'est quoi yebi valeur à moi si mo comme obanga. Il faut na zwa siko muto pona vie. Mama, grosse molire. Obali mobali penza ya vio wana bokoko na bino bakoko ensemble parce que asi asali ambiance nyonso azana esumuto ba fashion te akomo luka mwasi ya nini ya vie. Mobali babalaka ye wana. Et puis moi mobali ba mibali na bandeko na ngai mibali. Soko lingi obala mwasi. Hein? Yo comme déjà na ba 50 tel boybo. Donc moi c'est pensa ba valeur à mobali à partir de 35 à 40 ans. A comme mona taille comme okende. Wala ndia sala ka vrai choix. Donc grosse molire journaliste na biso to lingaka mingi azana nzoto pensa ya femme africaine asali choix na ye ya bien ayebeli ndenge ye moko alobi ayebeli. Ba fashion wana yo kanisa azwaka bango te. 5 ans wana azosala na internet o kanisa za pamba ayebeli na ye ake na ye azu na ye mobali na ye vient na biso JP azana attend même na 55 KT aza même pas na 55 KT bozo kosela ye 75 bele bongo wana kokoti mobali penzo bomona bozaki otale na soni to na zuwa mobali penza kitoko atelemi wana mobali penza kitoko ya telemaki wana vraiment hein mobali kitoko taille avantageuse mibali o balobaka banunaka noki te bango wana bongo bokelo lobaza na 75 ans boni boye ko bandeko boti ko pesa mwana mwasi ya batourmatisme akomo sala ba émission pamba po expliquer azo expliquer nani po azalaki wana kala zo ape muto bala ete po ni bobala ka ete bino bato boza ba fashion bino bato boza mibali ya ba jeune alandi mbongo mwasi ni nango bala mobali azana eloko te azana velo te ba yebi pe ye moko pe alobi ayebaka na biloko azana ngo te ezalaka bongo boso kutena na mutu na nzela to bo ebani na internet to nini oyeba mbala moko ke azana mbongo oyeba mbala moko ke azana ndako ezalaka nano oui et puis okoyeba siko petit à petit ndoko yeba mutu mbongo ekuti ye peut-être mbongo akuti mbongo ekuti ye akomi mobali pe akomi na mbongo akuti mobali azana mbongo na ye obike mbongo ezalaka nini mbongo ezali ingrédient o babakisaka na sauce donc olingi mutu na yo sikoyo okuti azana mbongo eza ingrédient eza gingembre obatiaka na sauce eza piment. Les piments dans la sauce. Les piments dans la sauce. Et dans la sauce. Hein? Et ça piment ya bolingo. Akuti yango asala nini? Asepelit. Et ça ma pamboli. Mobali soki azana nyoso, soki azana mwambongo na ye. Bo souffrir mingi te. Bo souffrir te. E baksa pe bolingo. Azana chance na ye alingaki na ye mobali sans koyeba mobali azana nini. Aye kokuta mobali azana ba bien na ye. Mabeza wapi? Boti koko la JP na biso bongo ka 75 bozo tourmenter mwasi na ye. Muto azuti ko bala komi ko sala ba émission tous les jours pour expliquer ka bino azo expliquer bino nini. Boti ko nyoko la moninga mobali na yaza na 75 KT. Mobali na yaza 75 KT. Vient na biso JP aza na 75 KT, aza na katikati ya ba 50 boye. Okoza ba 50, ba 51, 50 ici, 55. Suka. Boni boye ko baninga bozo kosela moninga makambo minene boye bozo kosela moninga makambo minene mobala na zokoza 75 ans
Hey, bo tala na soni bo benda penza bilili wana bo benda bilili wana bo tala soki jipe okoza na 75 ans jipe na biso alongoli biso soni abaleli biso journaliste bo benga bango ba chronifoitite maniki aganga ka mikolo nyonso azofinga bango bo bala to mona bo bala kate siko moko alongwe abali pe mutu ya malonga bo komi suko finga hey siko bolingaka nini batikala ka ba chronifoitite ndenge wana babala te abali ne mobali na ya bien abali mobali na ya stable mobali oyo asali nyonso donc vi akomo landa na mwasi ko luka mwasi pona ko vanda na ye pona ko vivre na ye oyebeli ma sœur umela na mobali na yo hey bolingi abala banani ba fashion po ba panza na internet ba sambwisa ye na ba audio hey yo moni papa ndenge wana azana ye dale akozane donc soki aze bele na oki oloba mbula na ye awa te pona za wana pona kotanga mbula na ye te mais na ba photo penza soki otali penza na ba photo wana papa wana za ba 50 boye ba 55 tiko kita kiko mata likola 55 te po anini boye kom ta mabe moninga abali botika ye avanda na mobali na ye bozo stresse mwana mwasi wana ba video azo sala ezo lakisa stress muta oti ko bala oli avanda calme avanda mbana abanda ko explica kabino et puis ba chronifoitite wana bazo ya na ndako mama grosse molire sala attention na ba chronifoitite wana bazo na ndako kaka bango ne ba ko lukelo makambo bo sala ka ba émission en dehors ya ndako te ya hey, yo kanisi bango tunde ba sepedi bazo zo kaka bango ne bakofundo kaka bango ne bakobanda kaka ba chronifoitite wana ozotika bazo yaka kokota na ndaku na yo wana poni bino bozala te ozui muto alingi bosa na émission boke na café bofani na café moko bovandi bozo solola poni kana bandaku et surtout yo muto oti kokota sika mama conseil nazo pesa yo grosse molire ndeko na ngai ya mwasi ngai personnellement na sepeli makasi ndenge obali ba fashion wana bazana 50 basi na Facebook obali na o papa na biso JP aza déjà stable et puis aza déjà mutu ayebi makambo donc yakobanda ko l'action de makambo azolinga yo po ayebi ko za mwasi ne ya vie mais conseil na opesa yo ndeko na nga mwasi tika ko memaka ba chronifoitite wana na ndaku na yo tina niveau ba poser mama ba question pona nini ba olobisa mama na biso boye po anini tika osio sa ino likambo ya bien osio bali mwasi ya bongi na libala mwasi ya bongi na papa ozui no papa olakisi ba photo ekoti deja ba video ekoti deja ekoki soki il faut hôtel malobi nango osimba micro na okendo sa ba émission hôtel mi okyo sala ba émission so balingi ba projet ba question ba landa okuna passe okyo sa ba émission ba poser ba question to bo vandi na cafétéria moko bozo mela na bino bozo solola ko memaka bango na ndako te ba chronifoitite wana ba ko bimisolo makambo wana bango balinga mutu azwa te na ba bazo commenter ke obali koko na ba bazo kendo sa ba émission kaka pe bango o mona pe mingi ezalaka bino na bino bolingana kate o mona ka ba camarade kaka wana ya ba chaîne na bino kaka wana bazo yaka na ndako wana bango nde bazo commenter ba changer ba kombo tika ko mema bango na ndako ba chronifoitite